Ma mission TV, le miroir du monde. Voilà. Ce qui a l'ingé qui est gauche et droite, ah, peuple, azawan. Parce que peuple, to lobby, que no mikolo, otie, totie. Hein? Bah, nini, bah, si menyo sur le président de la République, tozanango. Tozan même na ba groupe, ya WhatsApp. Donc, à la seconde, le président Kobanda Rosala a informé de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, sans passer par un conseiller. Baloba Kibon. Oh, nini. Cash na FCC bazana majorité, il y a plus de 395 députés, 397 députés. Et alors majorité on est majorité on est président de la République ndeko. Et même ceux qui tokoki koloba que non Félix auto cash ezana ba député belete ezana na 50 députés ezana 40 députés. Non mais banani ba votaka ba député. Akoto sanzela oyo mwana mboka Félix Tshisekedi akosenga zela yango ezali nini ya kosala mosala pona intérêt rien que intérêt ya peuple congolais, le peuple d'abord. Ma mission TV, le miroir du monde. Voilà bandeko ya magazine Tokundolango ngonga yango ebelemi o bolingaka boyeba maksoloni ni yamboke kobetema awa na République démocratique du Congo. Esengo ezalaka ya biso koyeba ke chaque fois bozali kotalisa bolingo bozanango na émission ya population émission koloba bo solo na mboka oyo République démocratique du Congo mikolo oyo biso ne toko sali toko talisa lo lenge population azali ko réfléchir lo lenge bato bako kanisa pona mboka itambola malamu bolandi masolo ninga azali ko kende mikolo yo ezali masolo ekotala ndenge mboka ezali kokumbela mabolandaki masolo ya chef de l'État ko déboulonner système ya kala pona kozongisa pena état de droit bolandaki pe ba réaction na ngambo bolandi pe position makanisi ya bayimboka ebele notamment ya mwana mboka Frank Diongo oyo atalisaki na ba différentes émissions ko sala mikolo yo lo lenge ya organiser concertation moko soit forum ndenge nyoso ko benga yango de sorte que président de la République asangisa ba mécontent na régime na ye ba solo la ba réfléchir comment mboka ekoki ko tambola na plateau lelo na zalinga moko te na ko na ko kabola makanisi oyo nyoso tu bayimboka bazanango na mwana mboka Christophe Baati azali cadre monene na kati ya parti MLP mouvement lumumbiste progressiste ya mwana mboka Frank Diongo mbote mwana mboka mbote ndeko journaliste soki tobengi yo lelo na plateau na biso ezali poto partager ba sujet d'actualité oyo ezali ko dominer mikolo oyo chef de l'État azalaki élu après taki serment a lancé programme il y a 100 jours. Comment vous allez réfléchir? Comment vous allez komuna ndenge mboka ezali kotambolama depuis le lancement du programme oyo? En tout cas, ndeko journaliste mingi ya ko commenter na point wana ezalité. Président de la République yauti kozwa ebonga il y a pas longtemps. Et bino moko boyebi ndenge ayebi na kokuta mboka Congo oyo, hein? Et si ekomi lokola poubelle. Abandonné lokola bato bazalaki lisusu na kati ya mboka yango te. Loro na programme oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a pesi biso ya 100 jours et tokoki se ko pesa matondo et puis ko encourager na programme wana abandi nanu na 100 jours 100 jours na ye pona kolakisa bao bakoya ko travailler parce que premier ministre aza muto ya kokamba gouvernement oyo ekosala musala po mboka etambola po mboka engenga. Hein? Et alors esengeli amona nanu ndenge nini mutu, hein? To la tête oh toza ko benga président de la République abandaki masolo nango. Et maintenant premier ministre akoya kolanda kotambola na makolo eza lokola Yesu Christ na Jean-Baptiste, hein? Donc c'est un peu ça. Le président de la République il va nommer le premier ministre ndenge ye moko rolinga sans injonction aucune. Et puis premier ministre wana akoto sanzela oyo mwana mboka Félix Tshisekedi akosenga zela yango ezali nini ya kosala mosala pona intérêt rien que intérêt ya peuple congolais, le peuple d'abord. Voilà. Ce qui a l'ingé qui est gauche et droite, ah, peuple azawan. Parce que peuple to lobby que no mikolo otie totie. Hein? Ba nini ba si menyo sur le président de la République tozanango. Toza même na ba groupe ya WhatsApp. Donc à la seconde, le président Kobanda Rosala a informé de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo sans passer par un conseiller.
ozomona te mwana mboka Christophe Bahati Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi liboso ya dilemme komona ete lelo azali na majorité te na parlement mais azwa premier ministre ata soki azuye wapi mais pendant que azali na majorité te na parlement conscient sengi ke fois bimana kati ya parlement majorité parlementaire mais yaza na majorité te fois azwa kaka kuna lelo bakopesa ye n'importe qui akoki ko gouverner yo ozomona ndenge nini ndeko journaliste ozo kokamwisa ngai awa oza koloba ki président de la république aza na majorité te. Oh, ça c'est quoi ça? Hein? Awa to kolandanga yo mikolo oyo ba campagne ba dépôt ya ba candidature na assemblée nationale pona kokoma président ya assemblée nationale. Baloba ki bon. Oh nene cash na FCC baza na majorité ya plus de 395 députés. To 397 députés. Et alors majorité waneza ya nani? Majorité waneza ya président de la république ndeko. Et même ceux qui tokoki koloba que non Félix auto cash ezana ba député belete ezana na 50 députés ezana 40 députés. Non mais banani bano ba votaka ba député. Eza peuple te. Mais maintenant président de la république azana peuple derrière ye ne loko batu baza kobosana population nyonso ezali sima ya président de la république azala même soki azala eka na député moko et que mutu mususu akoloba yaza na 350 340 non ça ne regarde pas le peuple azali hein yenda azali numéro 1 yenda za kotala makamonezo kende soki yoza na peuple c'est que yondo za na majorité pour le moment. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi yende azali comment Tshilombo excusez-moi hein Tshisekedi yende azali na majorité wana za na parlement et ko obéir sena Félix Tshisekedi wa Mulumba et comment Félix Tshisekedi excusez-moi parce que papa ezalaki déjà na kati na biso moni wana za grand-père na biso oya bande ko former biso depuis kala yango tant kombo zozonga il faut bon comprendre kango et d'ailleurs je pense que ndenge kombo zo bimana munoko na ngai ya grand-père de la même façon kombo wana ezongela quand même président de la république pour que atosa se atambola se engebene na ndenge comment fait le père abandai ko pesa biso ba formation président de la république azana monopole ezala na assemblée nationale ezala na sénat ezala bisika nyonso azana kudei akotala azana vision akotala akozala wana et peuple congolais baza elongo na ye soki moindre peuple congolais azali hein yo mona makambo zo leka na ba Soudan na ba bisika mosusu hein peuple kaka parce que lipa mati na 30% lipa ya pamba mais président on a lali hein akwei et alors siko ba député obiso monde totiaki wana et d'ailleurs ba mosusu baza ya kotia hein baza ya nomination mais okomona makamoneko kende donc président ala la pongi malamu peuple tozana simanaye aussi longtemps que peuple eza simanaye même ceux qui ba oyo to gauche droite balobi bazana 500 atazo bazale na 500 députés biso to contrôler assemblée nationale wana to contrôler parlement wana to ko banda ko entourer yango ceux qui ba décision nge bima ya mabe contre peuple biso mo peuple to banda hotel matoki wana toyoka ba décision wana bango bakolo meka ko bimisa kuna donc Félix akoboma population na yete hein alors population na moindre peuple s'il y a un problème dans l'Assemblée nationale population to kolamuka to keti na Assemblée nationale ko rappeler ba député wana que non ceux qui bozali awa parce que bozwaki nomination wana eloko mosusu mais ceux qui bozali awa parce que vous étiez voté par le peuple allez boto sa au peuple aza koloba mwana mboka Christophe Bahati tolandi yo 20 nouveau ndenge babengaka yo na lukunga makanisi opesi pona profil robot ya premier ministre lelo oyebisa biso santé ya parti politique oyo zalaki candidat na ba élection otayi koleka take bo bimakte parce que bo yaki okende na ba mapono yango santé za ndenge nini depuis sorti ya président national Nabino Frank Diongo ndeko journaliste na lingi otuna ngai santé ya parti politique na bino za ndenge nini parti politique na biso ekendaki maponamité ekendai maponamité babiso tozalaki enregistré na regroupement politique moko boye hein il faut koyeba ko différencier makambo donc mais ceux qui ozomona ngai awa tuna ngai MLP ya honorable Frank Diongo eza kotambola ndenge nini honorable Frank Diongo azalai na boloko pona ekolo
honorable Frank Diongo bakangaki ye pona ekolo. Malgré ça, balingaki parti politique o yaza ko kamba parce que ezali parti ya peuple eza ya yete, eza ya bisonyo sonenge ye moko alobaka. Et alors malgré que zale na boloko parti zale ya côté le bobande ko yambanga yawa tozo solola makambo etali parti. Et bongo ye moko aza déjà libanda, hein, le leader. Oyebi mikolo na zo benga nani? Ngonga. Hein? Ngonga. Héros vivant. Na benga ye Ngonga. Hein? Pona nini? Yeso ki a donc Ngonga so bobetika ku na église catholique bon. Oyebi que non, il faut bo kende lo sam. Donc so ki mwana mboka Frank Diongo alobi eloko. Yeba ke il faut botta la malam. Hein? Makamonenga zoken. Donc santé ya MLP za kitoko comme les Kinois disent za chintunga. Hein, bien affilé, mon amboka za déjà libanda, malgré état ya santé naïe, hein, parce que vous savez, bah priva qui est, bah soins, tout ça, hein, na ba régime oyo tout si ko quoi yango, hein, pambate régime mususu ndese koti ya Félix Tshisekedi, hein, oyo to bane ko zala na balabala ko bundisa régime oyo to ko ici. Alors mon amboka tango abimaki na boloko, tellement que l'intérêt général ya peuple eza kopprimer likolo ya santé na ye, kopprimer likolo ya libota na ye, kopprimer likolo ya ndako na ye, mwana mboka abandaki nano ya liboso tango abimi na boloko. Alobi non, ya liboso avana koma meme na ndako. Meme soki mwa kokoso ezali na nini na 10e ri 11e ri na kokoma wana to solo, hein, na s'incliner ne fût-ce que liboso ya siège et de pes. Pambate Etienne Tshisekedi c'est son mentor, hein, mutua format Frank Diongo. Donc les petits, hein, les petits Etienne Tshisekedi c'est Frank Diongo, hein. Alors il fallait abima akomawana à s'incliner awa kosilisa et après quelques jours azonga kilisusu pona kokende kusigner na buku ya condoléances, hein. Simana yango mwana mboka lobite ezali na peuple congolais ya kweyaki na mois na décembre 2019 et 2017, excusez-moi, 2017. 2017 wana tango bakangaki même babiso soko se rappeler pambate to bande ko marcher koloba régime ya Kabila esengeli ye kweya. Et effectivement c'est kweyi. Alors mwana mboka atalaki ndeko Rosi Rossi ndenge ayebaki na kotika mokili pona mboka oyo. Hein, Ndeko Thérèse, hein, l'aspirante servitrice en Zambé, hein, ndenge akufa ki pona mboka, hein, ake lususu ko tala mabota wana pona consoler yango, pona oloba la lutte continue. Mais pour le moment, lutte ezali ya kubundisa mutute. Pambate oyo azana bokonzi wana na moment oyo, il est le fruit de l'alternance. Tomonika kamona mboka Frank Diongo kobima naye na boloko mbala moko bato ba comprendre telelo azozwa parti pour ko soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pendant que bayebi que non ye tolo ba MLP et kenaki bon et kenaki te mezalaki na kati ya structure oyo la muka mais to comprendre telelo bato ba accuser lokola Azuidra hein Abendidra côté ya Etienne ya Félix Tshilombo Tshisekedi donc pour na bato monsieur soit trahir ah olobi pona bato mususu bato ba ko comprendre politique ya mboka te. Nous au MLP, ce ne sont pas les intérêts, hein, matériels qui priment. Nous au MLP, je pense la même chose même à l'UDPS parce que je viens de le dire tout de suite. Hein, chez Bisso, c'est l'intérêt, c'est l'idéologie d'abord. Idéologie des ouakana au place à liboso. Or idéologie na biso eza comme ma biso na ba valeur, hein, donc na ba valeur et puis na intérêt à peuple. Totally. Biso tokei maponamité pambate mwana mboka mona ike ba élection yo kozala biaisé kozala yamabe, hein. Alors autant mieux to se retirer, hein, to se retirer. Mais ko se retirer eza kolobate que non toza contre, hein, mwana mboka Félix Tshisekedi ou bien toza contre mwana mboka Fayulu ou bien toza contre qui que ce soit ba onyo so bazale ba candidat. Non. Aussi longtemps d'abord tu es congolais. Ah, comprendre on a bien. Ce qu'on a nous congolais, les sang Congo. Mais toko soutenir yo soki ozoki nanzela oyo et bongi pona pep. Et alors, totali mapona misalami, même ndenge zalaki ezala malamu ezala mabe, mais l'essentiel d'abord ezalaki tozwa ndeko Kabila
azala pembeni, hein? Parce que bitumba to bandaki na 2016 et 2018 ezalaki koloba non, plus question que Kabila se représenter. Et tolonga qui longo na population, hein, par le fruit du sang, hein, ya makila na biso ndenge sopanaki, tolonga qui ya se représenter. Mais ba mususu bakei. Est-ce que Hollande baki élection? Élection ana ezala ya malamu, ezala ya mabe, hein? Mais ebimisi président de la République. Ndeko journaliste landa. Seni abimisi ya lobby président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Cour constitutionnelle oyo ezali top de top ya Congo. Oyo apare nzambe na lola nde akokiko ya koloba na cour ke no voilà wana lisusu te. Mboka mususu ya mopaye kokiko pesa ba injonction na cour na biso te. Rappelez-vous tango batu ya nini ya oya babande koloba no baya na numbangu ba publier no ba résultat te cour alobi, mais ces gens-là ne comprennent pas que non biso toza indépendante. Hein? Alors, cour est validé, cour constitutionnelle, est validé résultat ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Ndeko journaliste. Même biso tokendaki élection te. Alternance yé. Hein? Et surtout eye na nani? Eye na fils ya opposant historique ya Congo. Mwana oyo ale alali, hein? Akoli na idéologie ya mentor ya Frank Diongo héros vivant Ngonga, hein? Mais toyebi très bien que non, Félix a kokende na ba anti-valeur te. Et d'ailleurs, nous allons combattre, hein? Azoloba, nous allons déboulonner. Donc, ils ont déjà débit. Donc, parce que toyeba qui déjà que non, et que comme wana, hein? Yango tolobi non. Soutenons Félix Antoine Tshisekedi. To soutenir yé, hein? To soutenir yé, pambate, hein? L'UDPS c'est un parti frère, hein? Même idéologie. Hein? Bissognon n'est jamais trahir le peuple. Hein? Jamais peuple à cause de la nation à makolo ya bato. Alors, tellement que alternance yé na ngambo ya babiso tozala en opposition. Et alors, pona nini toko kangale susu maboko? Pona nini toko banda okende oluka gauche droite? Non, yango tolobi soutenons Félix Tshisekedi. Et surtout na moment oyo. Oko s'opposer na yé na likambo nini? Hein? Pambate azana au début ya mandat na yé. Nini assez à BBC jusque là. Et l'autre côté, hein, même s'il fallait que notre se poser naïe, non, toko se poser naïe. Dans la même église catholique. Parce que, hein, ils ont une église, mais église catholique de par le monde, de partout, hein. Ah, papa. Hein? Mais église catholique à l'obinin. Ah, heureusement, il y a l'obi que non, bah, où tu coloba azui. Non, balobi boye. Ba ke to soutenir mena ye bandeli baloba ke o ya zwaki ezalaki résultat publié ezalaki ko refléter vérité ya ba urne te. Wana na publication ba résultat, mais après un temps ba o ya abimi des présidents to soutenir ye. Ah, mais après ba recherche, hein? Ba moni que non Seni a abimi Félix. Cour constitutionnelle a validé Félix. Ce qui va bien, on y a bandé Kolobama, et bandé ba rumeur, ils allaient ba rumeur. Hein? Président de la République, ba mi balete, mi satouté, c'est Félix. Hein? Et alors, ba vérité à irne, toko lukango, ti wapi, un de journaliste. Non, soyons sérieux, soyons souples. Hein? En politique, parfois, il faut vous la paix souple. Hein? Il faut vous la paix souple. Donc, tous un exemple, ne balobaka na Bible, même la nature ne vous enseigne toujours pas. Hein? Mais en 2006, moi Namboka Mbemba lobi non ngane na zwaki. Mais cour suprême à l'époque et c'est publié qui Kabila. Maintenant en 2011 notre mentor, le grand-père, ngana benga grand-père parce que moi je suis le fils de Frank Diongo. Hein? Frank Diongo c'est le fils de voilà. Mon grand-père, il est allé même plus loin qu'au Luka Imperium. Hein? Il avait même prêté serment. Toyebi, tozala kiwana. Hein? Mais, et Peki sa quitté, yoka cour constitutionnelle à l'Obaki, et ça le matin à Souka. Et alors, ils ont déjà ba jurisprudence d'une manière ou d'une autre. Hein? Donc, Tobo Sana, ba vérité des unes. C'est pourquoi
même mwana mboka Frank Diongo tango asali point de presse na ye et aye koloba tous totala vers Félix Tshisekedi, celui le président de la République. Hein? Celui le président de la République. Malo le tika na silisa, hein? Na lobi ozama yele makasi parce que ozo kosane na ba question o ngani fona tuna yo. Ndalo bongisi meme makanisi nanga. Makanisi ezali ya réconciliation mwana mboka Frank Diongo kosi. Ndalo bibo pona ko bom hein ko bomakasi batashi ya mike mike, hein? Bana mboka tokoyebisa na ndeko Félix Tshisekedi kasi abengisa bana mboka lisanga tosolola entre nous les Congolais, hein, tosolola totala ndenge nini, hein, tokoki ko bâtir Congo na biso ensemble parce que le peuple congolais n'a pas besoin à koyeba lisusu qui est président parce que ceux qui Fayulu nda lekaki tonge tobeta maboko. Mais maintenant mwana mboka Félix, hein, oyo toyebi tata na ye, hein, biso tobotami na nte toyoka. Toyo kobota matozo yoka, hein? Et maintenant mwana akoli aleki wana mais to encourager yango to bibo pona ko enlever batache, hein? Félix akoki ko bengisa bande konaye to salika moi ça me content déterminer bande ko puis déterminer format ni format ne ko salima. Non, eza question me content te ndeko. Mutoko za la me content, so za me content c'est ko lingi Congo te. Ko fayo la za me content. Ah, yondo lobi mengana yebite ki aza me content. Parce que content c'est kalingi Congo te. Or biso to linga menande Congo ekende liboso. Ozomona. Mais nazolo bana cadre nini. D'ailleurs yo moko moni déjà cour de cassation, hein? Cour de cassation bauti ko anile babiloko nyonso ezalaki ko kanga mwana mboka Moïse Katumbi. Hein? Donc nyonso babiloko nyonso ndeto kolinga, hein? Donc tango batu baroya, hein? Mwana mboka Moïse aye, mwana mboka Jean-Pierre Bemba aye, mwana mboka Martin Fayulu, mwana mboka bana mboka nyonso ana, hein? Mbusa Nyamusi tozongi na Congo na biso parce que yebi ba privé ki pe ba mosusu baza ba candidat. Hein? Et puis ndeko na bango président de la République ayebi ndeto lobaki non aoki ko bengisa bango to sololi pona total ndenge nini toko kamba mena Congo ya sika. Oh to bande koyoka na bakoko na biso bakoloba Congo ezalaki ko rayonner, Congo ezalaki kitoko. Alors to kamba yango. Mais ce n'est pas dire que Félix Tshisekedi a sous président. Non, hein? Pour on eza ko toucher ata mukete ezaka ya kotala bon bande kondeni to ko travailler pour na mboka na biso ekende liboso. Allez boya hein mutu na mutu a apporter un point de une pierre naie, hein pour tout tonga mboka na biso pamba te peuple congolais assez à souffrir mingi, hein assez à souffrir mingi et kotala pe ndenge nini misala ekoki kokota na mboka ebele, hein? Beaucoup d'intellectuels mais totika ta ba étudiant totika na ta ba batangaki même ba batangate bana makasi, hein tala banzela na biso ne bakomi obongisa yango bo, hein ba congolais nyonso wana soki bakoti na misala wana bakosala na fin du mois bakotoucher ba mois 250 $300 na ye, hein akolesa libota na ye omona kikulu na ekozana balabala te, hein totala lolengi kani tokoki kosunga, hein mwana mboka président de la République, hein na ndengi ya kolongola bandeko na biso nyonso ba aveugle bazana balabala ko trouver babisika otokotia bango les gens qui gèrent batwana kolesa bango ko s'occuper na bango, hein donc il y a beaucoup de choses. Total la lolengi kani ba hôpital na biso, hein mutu tango azokende mena na hôpital akoloba na akokende kozwa lobiko ezatiki akoma na mbeto hôpital yemoko bangi alobi me awa naende ko kata motema, mwana mboka. Oublions les histoires anciennes. Eh bon, papa, makambo na makambo yana ngonga na ngo, hein ngonga ya kolamba fufu ezalaka, ngonga ya kolia fufu ezalaka, ngonga ya kosokola maboko pona okende kobeta ndembo ezalaka na moma oyo komi ngonga ya construire Congo na biso po mutu na mutu a vivre, hein oyebi lite na ngai ezala mingi ka jeunesse parce que na loba toujours la jeunesse c'est ici et maintenant eza lobité eza lelo mwana mboka kiso baati tosilisi opesi babenga ko les 20 nouveaux na lukunga par rapport à les 20 nouveaux. Oui, 20 nouveaux pour na mayele opesaka. Alors en tant que mwana mboka une minute pamba dans une minute aussi sa émission format ni nozolinga forum on salima ou bien dialogue ou bien réconciliation comme on to opesa mais format ozolinga salima na format ni ce qui est vrai ba concept toyoka ebele eza yango tende zanatina. Hein? D'ailleurs, répondre à Ngaï, hein?
ce qui attend président de la République, président de la République Yemoko a convoqué à Tindi Vandiwana Basololi Mwandam, ba trouver un compromis. Et ça n'a pas biloko mike. Et ça pour la présidence de la République te. Mutoya na boule ya kolobate que non voilà, toya wa total nanu. Est-ce que mutoa qui te mais là Bozozong Sabiso na 1960 ou bien je ne sais pas comment. Donc ce qui est vrai. Tosili ça. Mboka Congo est saisi président de la République. Mboka Congo est maintenant besoin ya bato oyo ba kolite contre ba anti-valeur. Et alors eloko na kosenga na président de la République soki na kati ya lamuka soki na kati ya regroupement nini plateforme nini akoki kokuta mitu eza kosala même la FCC nyonso ya mabe pe eza na kati te eza pe na bamosusu oyo bamekaki ko mais tellement que ozwi mai ya propre na salité eza nzungu moko nyonso ekomaka salité. Mais moi je ne veux pas dire que non bao nyonso FCC ba mabe non ya malamu pe kozala ekouta na kati mais soki ya malamu ekouta mais tango bakoyeba déjà que non to boya to tonga ekolo nakosenga pe bandeko baza kotatone balanda oyo ngonga eza kobeta Frank Diongo mais mikolo na obenga ngonga ngonga parce que tango ka lobby jumususu na otambola boye namoni batelemisinga na masina ba jeune mo beba nebi nini yabi mwana mboka Frank Diongo de pa bimi to baneko zela maloba nengwana biso tokanisaki oloba non ba élection na tekene no pembene non mais aye na message oyo ezongisa batu nyonso pembeni et puis tout le peuple congolais en particulier ba kinois ba sepeli na logique oyo Frank Diongo yenango. Soutenons Félix Tshisekedi amoko ya biso o tobande kotambola na balabala tobande kozwa na bagaze lacrymogène longo mais ako se rappeler na ngo nyonso. C'est pourquoi na linga bande ko na ngai ba combattant ya UDPS ba koloba non ba yemba kanzembo na biso wana papa lobaki kobosa na te le peuple d'abord donc eloko wana eza déjà na mutu ya Félix eloko wana eza pe na kati ya Frank Diongo eloko wana eza na kati ya babiso bana na bango je suis sûr eza pe na kati ya bandeko na biso nyonso bako accompagner Félix na kati ya UDPS ozomona donc elongo tosala nyonso po Congo na biso ekende liboso na tondi peuple congolais botondi Nzambe abenisa ba congolais nyonso na bale bote biko na tufata ku Maniema ku province Congo hii na isa hii kwa hii wakati ni Félix Tshisekedi ndio président de la République. Et d'ailleurs batu waliona comment Félix alikuwa accueilli en président de la République na nini na province Nord Kivu na Beni Butembo bali mulomba même uruma pardon papa tu eba quitter tout ça parce que ba comprendre maintenant que non yende mokonzi yende za ko incarner maintenant pouvoir mais nous sommes là peuple congolais azali wana biloko ya bien zali oyo ekoki ko apporter un plus pour mboka et surtout ba oyo bana bosoto te na makila na maboko te ba wana vraiment pour na Congo bazala na pembeni. Pourquoi pas Christophe Bahati akobima ambassadeur te pourquoi pas Christophe Bahati akobima PDG ya nini ya nini ya Félix Tshisekedi ozo senga ngo directement Félix azolanda yo ozo senga ngo déjà na ko senga te mais na pembeni ya mentor munene Frank Diongo ako formé biso et puis même ba études za na kati papa donc tango to bando le ko yoka ite ba obenga assistant mais je suis assistant aussi à l'université papa Babylone nyoswana donc totanga kelasi pona non pas pona ko remplir ba poche mais pona ko servir nation dans les bons. C'est pourquoi na MLP Tolobara sans sacrifice pas de changement. Donc il faut yo moko ndimana ko se sacrifier pour na ba mususu. Prenons l'exemple, c'est ça. C'est ça. Lumumba est mort pour nous.
Hein? Mais Lumumba, là où il est, il a besoin maintenant de leadership comme Félix Nengazawana, Amona Félix à la Moussi Congo. Congo est zongi, oh Lumumba bande ko rêver. Congo est zongi, oh fait Tshisekedi, abande ko rêver. Papa, likamboni niko, nous sommes là. Merci, merci Banamboka. Tosukisi awa na mwanamboka Christophe Baati oyo bozali kolanda azali cadre monene na kati ya MLP ya mwanamboka Frank Diongo naye to décortiquer sujet d'actualité. Bozali kota la profil robot ya premier ministre Olandi makanisi naye pe alobi na oyo ezali kota la coalition FCC na cash po naye Tshisekedi Félix azali libre ya kozwa premier ministre oyo motema naye kolinga pe oyo ko respecter ligne naye. Azongela ki idée ya réconciliation, ya dialogue oyo bakopesa epai ya mwana mboka Frank Diongo Chamba wazali président national ya MLP bolandaki pe activité na 30 jours après makambo ebele pe ba monsieur Bela kotalisa lolenge dialogue ekoki kosalema na kombo tu bakobenga yango de sorte que Félix Tshisekedi afandisa bato nyonso bazali pe kondimela yete ba réfléchir comment bako construire mboka bolandi ba réponse mayele ya le 20 nouveau ya lukunga mwana mboka Christophe Baati ndenga peseli yango pe apesi lolenge komba ya MLP ezali kosenga toujours pona ko aider mboka République démocratique du Congo. Merci na ba nyonso tu basala kabiso confiance kolanda biso chaque jour na radio télé puissance na RLTV kolanda biso pe na CCTV ndenge bozali kokomela biso ezali kosala biso bien naye tosukisi awa amwe topesa na mbote pona ko talisa bolingo tozana ye prochainement pe tokobenga mona mboka pona ko partager makanisi biso ko zala. Merci tango nyonso bozana besoin na biso pona ekolo tokoya pamba te prison tosi tokota et kosala musala ya peuple tokobanga ngote. Merci, merci mon mboka. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du monde.